mbongo ya basoda o bazobunda na este mbongo a 2 mois ekei wapi? Bokoto makambo si India wa. Chers compatriotes, na uti ko samba na parquet yango na yebisaki bino ke na koyi komemela bino sube elema te soki naza na preuve te. Bondimela ngai soki nazaki na ba preuve te mbele prison ya makala elie ngai lelo. Bokota sikoyo. Partagez. Tozali na ba sorcier au sommet de notre nation. Depuis le 19 février, chers compatriotes, ministre ya défense alobi te moyen basoda bazwa mbongo na banke ezate bopesa ngai mbongo na kende na yango lokwa nazo kende este na futa bango mbala moko kuna. Vital Kamerhe alobi te la majorité ya basoda o baza na este basi na bango baza na bakan awa baza na ba procuration malamu to sala opération porte à porte to futa nanu basi na bango awa oyo kotikala nde okenango ya solo babengi G1 aza chargé d'administration na état-major général aye na butu ya le 19 G1 aye abandeko na ngai akuta ba carton vide na wapi na bureau ya Vital Kamerhe. Mbongo ekei wapi? Monsieur Vital Kamerhe 2 ans oyo beti na prison ata bakosela ki o makambo. Est-ce que 2 ans on a été yoté? Jean-Pierre Mbemba 10 ans obeti na CPI. Est-ce que été binoté? Bandeko babolingo batoyo nazoye bate combien de fois il faut toye bisabino que nous avons à la tête de notre pays des sorciers et des sorciers. Bandeko oyo bazoko bunda na este bo sacrifier na bana batu na guerre na bino ya politique et puis bozui ba 33 000 na ba 60 000 ya ba ministère bolandi lisusu ba $100 ya bana batu. En tout cas boza bandoki. Chers compatriotes, rendez-vous lobby na 11h30 nazo memela bino en live na ba preuve na ba document oye signaki que ba bimisa mbongo na banque ozola nangai ba bimisa mbongo na banque $1,642,000 pona kofuta 2 mois ya basoda o baza na este Vital Kamerhe na Jean-Pierre Mbemba. Et puis nazo la bino pe ba preuve tango mokonzi na biso zolo bakende ko solola na Kagame nzoka ndeza pona koluka kimia na Congo te eza $400 millions oyo ba pesa ki Kagame pona mise en place ya usine ya raffinerie ya or oyo batie na Igigali. Imaginez biso moko na mboka ata boulangerie ya mapa ya l'État toza nango te bandoki baza na sommet ya mboka na biso bofungola miso kala te tozo déclencher opération toyebi ndako parce que trop c'est trop na ebite ndenge nini toko bandango. Chers compatriotes, mais il faut essayer quelque chose pour empêcher ces gens, des sorciers cupides, des sorciers égoïstes qui ne cessent de foncer notre pays dans le chaos. Nambongo basoda bokupa mwa matin bosa bandoki. Chers compatriotes, rendez-vous lobby na 11h30 to panzela bango milangi bandoki. Siko bokomi kondimela ngai tango na yebisaki bino ke musala o esalemaka na malhonnêteté ekendaka liboso te pe ezala na lifuti ya mabe. Siko Kagame akomi kobeta bino mosinzo. Omoni bino bobeti peuple mosinzo, Kagame abeti bino mosinzo. Ozo comprendre? Chers compatriotes, rendez-vous lobby na 11h30. Nako panza ba vérité. Ndenge pe ba uti ko interpeller ngai lelo batumboli nde biso.